Donc, comme on dit qu'on peut ça y mbongo, to singelen de mbongo pa ba Denise Nyake. Non, on appelle ça mbongo. Oui, on appelle ça. Tant wazala qui na problème, Choupette a benganga atindelanga ba vidéo, mambutu, na sunga ye. Tout comme ayela anga mutu boazo souffrir, mutu boazo a besoin mbongo na tanda beaucoup. Nanga tout comme yé, j'ai tendu maman. Na zela qui est là qu'on retourne. Tant on appelle CP na yebisa qui en tout cas, na sungi yo parce que za na mwana. Mais na rolinga mutu ya 4e azalate. Na kolinga 4e personne azalate tout comme nga na tika lo betela mutu lisolo te na ko beta kate parce que bate belenga nga na tandaka loboko c'est aider les gens. Je peux pas t'aider. Mais maman Sandra content de comprendre de comment na ba niveau na bino vous neti bana ba ndeko na biso neti ba nenea ba kota contact na bino comment c'est juste à travers ba blog on a bango na réseaux sociaux. Si il y a contact nanga à travers Choupette hein. Pour nga ebite déjà finganga asenga na information pour na jupe au sombela Choupette voiture. Mama Congo yoga makamata osona privé mama Congo omoni makamtanga zosenga mpe bo mama Sandra limbisanga mama Sandra photo yeba neti ba Choupette na réseaux sociaux ba bato ba fingaka bino ba bato bolingi mboka et développer bolingi mboka kende bien ce ko yoka neti mama Sandra na Choupette les gens peuvent être choqués aussi. Mais Choupette na yebi depuis Uganda. Et Choupette a finga bato eloko nga na telemela ka Choupette aza conscient kwa kufinga même makambo depuis bandi ezo énervé mais nese ki kokota yango ni de près ni de loin te ko finga mutu te ko loba likambo mutu te tika nga na gerango ngamoko azaka na suna yoki asali live azo finga bato na yako mata na live ya mwa boina mata pona ese kokota makambo yo te tika yango. Domaine ya kufanya Choupette za mwana mketa za mtu mukolo mayibi ke na telemela eloko wana même ye nene ya tangu na yebisa ke makambo mbongo ba pesa ki soki pe ya mambo ba Sylvie na ba en tout cas choqué parce que na yebi ko défendre bango mais en tout cas nazo continuer ko sengela yo bien que ngana bango to wana climat ya malamu te en gros nene elle a reçu combien de votre part pour na peuple congolais ba yeba parce que ça c'est pas de secret ça c'est au contraire ça na miso peuple congolais to mona ngo. Au total, la pesa qui n'est à l'oko là-bas, si je me rappelle pas, 9000 hein? Un truc comme ça. Si. C'est... Maman Sandra, je manque de mots. 9000 wana eza donc ti ba munoko bandeko na biso basala na ba réseaux sociaux ba donateur na ba donatrice na bango c'est je 9000 ango c'est par rapport à quoi pour peuple congolais ba yoka bien par rapport à zaki au souffrir fala banda business deni nazana Dubai ya lobi ate kaka akota mbongo abande kote biloko na no ebiso wana Choupette azana nyonso esengeli natanga zo lela na bambeto alala kana mwana nazana maite tout ça eza Choupette enregistré tout ba entre bango ebinde batambolaka mais maman si elle veut la guerre à cause de mon Choupette parce que c'est pas tout ce qu'il faut. Maman, au total, na 9000 de total pas nénéa. Na mutuaza na batubana Kinshasa. Mais ba fille wana baza balokoso. Na ndenga mabete. Ba fille wana na ebite bazwa kabino ndenge nini. C'est-à-dire, elle va demander chez toi. C'est ça qui leur donne la force de venir insulter sur les réseaux sociaux. Au fait, force na bango, ce sont des gens qui sont importants na ba société na biso. Oyebi ke non, mama mi ya makambo fait si là. Heureusement qu'Abino Moka Bomi Bimisi, Babiloko Fossi, là, les gens souffrent. Et Batloko Banene, oh, bazo quoi apporter rien du tout, na communauté. Au fait, si Bazaka na ba fierté, quoi, qu'on va makamba batu, boy, parce que elles ont des gens derrière. Bah oui, hein. Si qu'on a bini tonda zo linga sa la sortie na ba dossier na bino, alimbo mo côté ya nani, côté Denise ou côté na yo? Non, elle est bon côté la Sylvie kuna. Sylvie m'tatindi mbongo. Bébé, azala déjà la Sylvie depuis kala. Nazo biso ki naza na voice sur bazo bisa bango ke nene ya ke neko sala nga émission. Dans la réseaux sociaux, il y a des femmes là, oh ba futa ka ba fi yo. Je le dis matin, midi, soir. C'est pas possible mon Dieu. C'est pas possible. Maman nga poto pour na suk ça pour la moi na poser ma question sur les lotés. Concernant Era Ramsès maman,
pona tala ape moi so abenginga so azobalanga po makambo ebele alobi nanga ezokutana pe o nazo zwa ba réponse pa na yo. Apparemment il y a une personne parce que era asala ba démarche ya kokutana première dame. Akenda na Kinshasa na ba projet na ye tout ça pour les jeunes tout ça, c'est un homme aussi. C'est Azab Bandeko baloba pe na ba réseaux sociaux hein. Elle fait aussi des interventions, des analyses. Elle mope clash mutafinge pazongi sika nde banenia na bino bazala wana bato bokoto ya kana ba choupette. Mais era à la base c'est vraiment quelqu'un oyo azarana moi ba idée. Akenda kutana première dame na Congo et tombé que na époque wana ke kutana première dame biso pe tozalaki ko attaquer ye pouvez pas donc ko attaquer biso po azo côté la bango koto na moment na penza rando yaki moi makasi nga personnellement na simbe kota Denise Nyakero pendant l'accès image ya era ya mabe pour esa la moi soni mais lui peut-être dans sa tête il se met que rando na nga na ye na Saratola muto esala kike ba place mususu ya lekate mais selon la dame qui m'a contacté hier que ce qui era poussa na pembe na Denise Nyakero te na kotanga kombo fona tanga ba kombo pour vraiment si kaza ba page polémique ba katelango que la personne qui a fait que era azala pembe ya Denise Nyakero te eza Sylvie Mulumba na demande ya Karim Mokonzi mais Karim Mokonzi ngo to mona ke na era aujourd'hui je sais pas si eza vraiment pour yo solo na bango de tout et de rien parce que moi je suis pas quelqu'un qui enregistre. Mais je vais demander à Era de rentrer en contact avec la dame. Parce que comme on dit, des fois, tu penses que ce sont tes amis qui sont à côté, alors que des fois, à côté, ce sont tes ennemis. Que à l'époque, oh, ya bandé ko s'attendre pété, na Karine. Dire Karine n'aime ta boma et pembe na première dame et non biso. Mais na évité son la réconciliation na bango, a yebise que ngamtu à travers Sylvie Mulumba, na boma et pembe na Nyakero. Et est-ce que oyoka moi et komoko ya era na ba conversation na binokuna parce que c'est quand même quelqu'un aussi qui a beaucoup défendu le couple présidentiel hein. Si nayoka makambo ya era pa ya Sylvie parce que Sylvie aloba nanga ke era za mutu na ye soki aza peut-être un problème a benga era po a contacter bato internet mais ce qui est vrai est que Sylvie elle ngaka mutu pembe na Denise te mutu nyonso ayaka pembeni même yena ika bawelika parce que ika akomi pembeni ya Denise yalinga bongo te yalinga batutu baza musika yeka nde aza pembeni donc elle détruit tout ce qui bouge à côté de Denise. Moni elle veut Denise pour elle-même, elle veut pas Denise pour quelqu'un d'autre. Moni et nyonso na oloba wana eza ba voice ye moka expliquer makambo na ti nde kwana pa benanga ba voice eza o nde ba triquer era pembeni na Denise Nyakero. Mais c'est que Denise a pas aza pe maele mingi te parce que comme on a ba intervention era na réseaux sociaux na ba fille wana mais vaut mieux era c'est que bango balinga plus bato ba détruisaka que bato baza na moralité plus il faut bato baza bango baza plus ta bato ba ka ko détruire OK usala ka boye et puis au moins Denise dit ce choix nga Denise dit ce choix na contre finga nga trop mais na nga vraiment nga za muta NT nga so likambeleke leki nango to batu eza nango fin du monde te mais nga na arrestation de Denise dit ce choix na maboko nga je sais que muta orchestra nyos tu za Sylvie Mulumba na ba voice na ba message na ba aner na tout na ndenge Denise a ordonna ki baka na tana nyos tout. Merci maman nozela ka voice oyo bato ya ba congolais ba mona rôle ya bandeko na biso ya surtout ya ndeko na biso oza en Belgique hein rôle sala na réseaux sociaux pour na gouvernement en place na oyo ya Sylvie Mulumba yena Denise baza mutu moko. Merci beaucoup maman Sandra na moi éclaircissement vraiment que le bon Dieu et les bakoko soient avec vous. Merci beaucoup. Global Télévision Trésor Moscou en tout cas vraiment la fan de la Global Télévision pour na vous merci. La boulot tout et ça l'a déjà pendant mon absence et merci na balandi balanda Trésor Moscou na Global Télévision et na aussi na merci parce que na o news la salle a mis sumba album na vente en ligne et merci balandi Global Télévision avec Émeraude Trésor merci vraiment merci et talara to talara tant qu'on a zala été mettre dans la grâce
grâce à ton travail et puis merci encore.